Zeko inda. Botuninga te, pana poto, site sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau né kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV, oh Kilongo TV, zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa akaba viko le kabatinyaso. Kilongo TV. Bisous, bye. Bonsoir. Un petit témoignage par rapport à l'artiste qui nous a laissé Chico Pouloulou. Vous avez un témoignage par rapport à Chico? Non, je n'ai pas un témoignage particulier. Je sais que c'est un artiste comédien. Il a souvent été avec nous. Quand il est ici sur place, vous savez qu'il s'est déplacé beaucoup. Mais quand il était ici, il était avec nous. Il était poli envers tout le monde, en tout cas en ce qui nous concerne. Moi, je n'ai pas eu de problème particulier. Il m'a toujours pris comme le président de l'ANTPC. On a été en bon terme et voilà. Comment vous avez eu la nouvelle de sa mort et puis c'était comment? Mais la nouvelle de sa mort ne pouvait que décourager parce que nous avons pensé qu'avec la mort de Mindondo c'était la fin. Mais voilà que vers les derniers jours de l'année, il y a un autre qui meurt et un artiste connu. Donc c'est un vide pour la culture congolaise. Donc c'est un regret. Enfin, qu'est-ce qu'on peut encore dire? L'essentiel pour nous qui sommes restés, Toyeba, qu'on vivre, que Toyeba, que nous tous nous passerons par là. Qu'il est inutile que entre Bissoto se faire du tort, comme on a Kofi Bamsusu, net kaka, net kotio, la net kaka, net ebembe, et ça matanga, et ça mawa. Donc si vous voyez un artiste comédien, azo sepela wana kosala ba déclaration net kaka, donc hier azomona, on dirait azo sekane muto. C'est pourquoi nous avons dit que à l'ANTPC nyonso bakosala neti bakomisa makambo pour neti occasion moko ya ko se manifester ba bima soki nini bakomisa ngo soki ba nini tout ça visibilité to ko landela bango après parce que il y en a même qui commencent à déconner, c'est pas normal. Voilà. Par rapport à maman na Chico Pouloulou sur internet, na monique parce que nous a dit c'est comme si c'est ça qui non, makambo lobi, yé mouta vivre yango. A lobi makambo, mais na lobi que na l'ère matanga, il faut que bossa na nyos toana. Bato ceux qui bazali ou basala qui mabe, bango moko baza batu conscience na bango ils ont travaillé. Peut-être que bazako linga que dans 2 ans, 3 ans, basenga pardon, mais ba misengela kité, mutongo mi kufeli. Donc batikali na charge. Maintenant baso ba comprendre que kosala moninga mabe za mabe. Donc pendant tout le reste de leur vie, je suis quand même peut-être que parmi il y a un tolobaki que mutu nyo so bastika kosala ba déclaration tolobaki pe na famille ya Pouloulou c'est vrai ba msusu na ndenge bango ba yebeli po makmusu ba kombo yeba biso toko yeba ngote mais ba fanda calme to le samatanga et le cas normal voilà. Bonsoir Zidane, mes condoléances. Merci Rabiat papa. Et tout ci réunion vous retenir ni na réunion les locaux na babsek à Pouloulou. Tu retenir que place Toluka ninga ba décider que dans un vélodrome pour des mesures sécuritaires. Ngaza na tambo na éviter bazo banga pourquoi mais on va décider bongo to retenir que na martyr to bunda pour na martyr cotisation salami ils ont continué ndenge bandaki déjà il y a bien ngo wana ils ont continué tout le monde baza vraiment à chaud pour ba payer sa contribution wana donc voilà auto retenir est que totika biloba loba biso na biso biloba loba biso na biso yango zo sala que ezokata pona bandeko na biso tozala na bango tongo midi po pa bazala na biso o to sungana ka biso sunga bango bango pa sunga biso et ça ezokata pon to éviter na biloko wana pour ko tombokisa bango eza malamu te donc il autorité ni moi mke yango wana président masuma pesi conseil
et puis tu évoluer na cotisation na biso donc ya bien ngwana esala ba fan Apolulu ba twalinga théâtre ba zela programme à Boxec première date c'est le 9 mais première date le 9 mais vu ndé tozo kendele si Dieu le veut les appels à le 9 mais mardi comme réunion prochaine ça mardi tu royeba vraiment si vraiment tu calé car le 9 wana tu changement de tête tu changement de tête tu calé le 9 na président lieu donc voilà. Merci beaucoup. Le bani la famille Apolulu. Pour la famille Apolulu, tu peux perdre un grand. Zongo est à hauteur mobile parce que oncle même biologique à l'Obaki, il faut comprendre que Apolulu ne nous appartient pas. Autant que Apolulu ne nous appartient pas, à comprendre que Apolulu est grand. Donc le quoi est grand, faut pas essayer diapason, on a tout condamné à bonheur on a. Ils sont tous à la même morale quand les tous qui ne boyent, tout qui est déposé, mise à terre et ça la bien en dernière demeure on a. Merci beaucoup. Merci Rabi. Bonsoir, bonsoir, mes condoléances. Rabi Mavinga RM, le patron de nous, tous les présidents. Il y a une réunion pour la Bobsec à Chico Pouloulou. Et l'équipe de réunion. Oui, nous l'équipe bien appelée si merci. Et ma chance de belé na papa Masumu. Toute réunion, malgré réunion et silité, monsieur le mardi, tu le belli 3 points, tu le belli proposer à place Oyo, tu roules le lango. Tu proposer le stade des martyrs et puis tu as une contribution pour bien et puis tu as le respect parce que au monde il y a trop de rumeurs par-ci par-là partout mais papa c'est un respect et puis ils ont dit respect à tout temps c'est bon pour pas taper dans moi c'est parce que tous les maman tous les pas ta poto on va donner ma pour pas ta contribution contribution na makasi boy. Oh, na biso na makasi. To tsala na biso. Baboy nga to ke ngakati. Bobo ke ngakati te. Eza mbongo bobo ya salité. Bon, ngako mo to ya salité na pela contribution. Bon bana mawa pulu makasi. Suzu o basere ba voice wana. Papa da pulu tutu ba lo kwa bango ya tempo na bango. O sere ba voice wana. Votre contribution. Mawa pulu za makasi na mitema. Ils ont une pour le trop de contribution et ça peut moi bien parce que si tu vas bien semaine déjà et le 9 il était en train de contribution pour revenir maona merci ko bino pe ba comédien bokabwani lisusu ndenge nini bozo yo kanate misusu na kitambo baba na kitambo balobi ba olela polulu na velodrome non olela na ça de non wana za lokuta parce que tout à l'heure là on va tu na loba famille pour la kitambo te et puis au moins tout va aveugle déjà pour un grand artiste au Yamboko les gens qui kitambo les places n'estiment pas il faut la paix pour un peu vaste vous comprenez na velodrome place et velodrome sont pour les belles pour là faut tel place où les calme et puis to kabona on a marti ba to apolate marti ba to apolate parce que nous pas côté ba grader nous pas côté na kanti pour ba grader et puis to kabona te toi bon moko parce que du moment où plein au stand awa ba pour la poulou oh ali na créer ba fantan na ye ba ki danger ba danger et ça pour monter ah ça qui danger ah na matanga poulou ala ba que non ba comme tout tout là te na mo tem no la ngo to ndima pour monter tu dis kamala yona a souffle au belax que mto ba ngama sa ba fantan wana pour na ko so ngona tu dis kamala pour na envie alors en vie bon ça on t'a couvert après il va vanter na yo na te de mettre toi non vanter là tu na monter à tu 1000 francs na te $100 au contribuer kaka matanga pour donc bon mais mega ba charpente a contribuer kaka ata pas ba démarche wana o ba ke ba tamba mwana nika sikita na ye ya mamne mtutu animateur mama pulu de contribuer mais pour unité bobeng bande kona ya kitambo bo sangana bozo compromis moko communiquer pesa maki partout ya maramu oyo j'espère pour moi pour pas ça oh ba être pas santé c'est bon ba le pas créer trouble na mukuse pour communiquer pesa mais partout déjà que on a intérêt na makama matanga na ka yo ngabela kama lo kona mutakufi il intérêt parce que ba wala ki danger ne wana après un mois mutumo akata ba pour rater moi dans mes pour rater on comprend ce que tu veux on peut pas danger na zuboy quand ils sont ta couvrir tu m'envoie la makamwana
kosala leader pululu nzembo tenga blo wana kenda ngo te mpona nini nabia pulu ataki star bana kala va to sele peka nzembo bana kala na biso ide mambo ba nzembo ndo ko mtene nzembo boyemba bo ido do ma misa ku ba passer théâtre nante bon je go to le ma pon so misa ku ba passer la tête rien pour vous yembe lani ya ba théâtre papa merci beaucoup Rabi Mavima. Bonsoir. Yo oza chef ya groupe ya pululu. Oui. Yo bozali na pululu, yo bozali kozala na pululu. Yebisa biso na liwa ya pululu. Est-ce que abelaki? Bon, pululu abelaki te selon Coco. Asalaki mwa ba fièvre nde kaka ba épidémie ezalaka nango soki elanga elingi changer ndenge ezalaki mwa ba grippe kaka. Asalaki après na ba 2h du matin atiaki soki loboko likolo ya mwana. Tango Coco ayoki mwana so lela tala boye pululu atie loboko likolo ya mwana tanga longo loboko a bouger bo amoni ke pululu azo bouger te nde ayeki ko remarquer que asali crise ami subeli ndenge akufi donc pululu akufi na pongi akufi te kakotaki hôpital mo azobela babenganga nde pululu ayobela rien nga na so na pululu awuti braza naoyeba nde kutu yango yo oza leader ya ndenge nini oke Brazzaville chef ya groupe nokuta ayebi te oke yo moko yo ochange nde nini potanga pesi ngai charge ya groupe ne baninga na ye nyonso na baba yo okoka nga na esprit wana okoka parce que naza tuya ayebi ntina responsabilize nga ayebi ke mpo nayebi makambo nyonso na filmaka na montaka nakomaka nasalaka nyonso ayebi yango atikeli nga charge wana donc so bamosusu bakokaki te donc pulu akozala neti ake na ye akuta tofilme tomonte bato ya canal mercure badete dave bayebi donc pulu akozala te nga naza wana na okoma filme tocontinue tournage. Est-ce que vous avez réunion à l'élo ndengeni? Bon, réunion à l'élo, namoni yango bien, mais malgré toi, on a des esprits, toi un esprit qui tambo, un esprit na biso awa. Qui tambo na bino c'est-à-dire? Bon, na bona autant ba komo ba mo kangisa bato, na bona autant a komo mais bato moi bande comme ça sanga na kitambo, bataille ya kitambo. Mais pululu autant na groupe ça a été. Pululu autant na groupe ya la main dédiée à président Luko Bikoki. Camarade nanga, master nanga na Angola, Carlos Bikoki, yenda dali président la main de Dieu et sika pululu auta bazako le na raga. Mais abimande na groupe ça kobimeza kuna mais et sika ya auta ki o pena to fonda ki parce que to no benge chiko champagne, to ba no benge pululu te. Tant bakati biso espace nde moi rivalité za na ba groupe évangéliste bakati biso espace nde pululu ayeko kene kota pas sai mais biso la main de Dieu to le belo côté biso la main de Dieu to ça ba déclaration te bato musu ba commencer ba déclaration to tika on a NTPC et sika o ezali plateforme na biso bato théâtre ne to sanganaka na tel ba musu wana na ba musu azana musu akufa na ye ole mona ndenge ba ko sala epe lobby azo ba décision mo responsable bazo mitika ba ona ba loyenge po yepe to bando yane na matanga baninga lelo yepe komelié. Donc ce pululu pena ba lamusa muto la musi pululu avana ko benga ba misusu po ngai naza master na ye naza mutu na ye alia kana ngai amela na nga sauf que soit voyager tam so yebisa so voyager kanda tika nga na yebisa ke papa na comprendre to no rande ya wa ko benga na batu misusu a so ka telemika bi yo rande benga na oyo akwa zaka ko kester ba rande akende oyo yete mais na ka batongo ba misusu ba lolo bisa ete bazo qui peut te ba esprit ma ba linga te ye a évoluer mais na matanga balati lo ngama hypocrisie na ebisio bilongeza wana ba ngembo donc baza ba hypocrite ya kosarana te ebele baza wana on regretter ngana banda na ye o mo ba tusu ba to ebele bo mo ba sa ba déclaration wana baza ba ancien testament ba misia wenge do ba si makabana wenge kala mais lelo ba komo son ne wenge zalaka wenge za suste bakabwana bango bakomolata matanga bakomisko na influence d'être matanga elela na kitambo elela na kitambo ndeni modewa otolo bana bi so pulu elela na kitambo c'est que premier artiste elela na commune na bango ye wana parce que aolela na kitambo te zaki kaya mundori to lela ke na njil te ezaki kaya ya nani to lela ke kuna mindono mais ce que comme pona yosko ni balelele wapi nga na kolinga nini tolobi dans la stade de Martyr est-ce que balelaki Marie Misamu est-ce que balelaki Mindondo baolela kuna na stade de Martyr nzungu ma famille est-ce que balelaki Tisekedi kuna na Martyr na nzungu ma famille groupe décider ce que za la bongo papa il y a pas de solution tokolela ye na stade de Martyr moi que tozo banga pour ba match ba vite bana ba match to te jour on se za date à match bien mais so za date à match te toza kuna na Martyr
Merci beaucoup, chef. Bana poto, bana partout, bande balandi émission na biso. Boyebi to tiko perdre artiste amnene na mboka na biso Chico Pululu. Tozo lelaye, tozo kanisa monstre ya théâtre congolais. Yango tozo beta solo na ye elongo na Papa Makaya oazali moko ya bandeko ya théâtre. Papa Makaya, bonsoir, mes condoléances. Ah, merci Rabi, merci Rabi. Tozo beta solo ya Pululu. Et boyebi na Pululu, est-ce que vous avez un témoignage particulier à Pululu? Rabi. Et là, nous avons na Makaya oyebi butu ndenge yaka. Oyebi moi ndenge yaka. Boyebi na inde. Oh. Mamuni otunanga. C'est-à-dire que tu as seulement le solo. Première fois beaucoup tu as Pululu. Bango yani na âge. Na âge na ya na ye. Baye. Tant baye. Bakuti biso. Na ba vidéo ba studiata ba balek bakutinga. Pour tourner déjà ici comme quoi? Oh Rabi. Bato ba tel ba o mamuni yo tunanga. Na olinga yo ndo expliquer biso. Donc na retourna rappel. Ba expliquer ce film boye to joa bele ba film bele. Na Académie de Sarpa obso signé ba contrat ya. Ebele. Souvenir ni retenant ya Chico. Souvenir. Ya bien ou bien ma bien. Nyo sumi balé. Ande usiba le bagaso mta kufi bokomo le bakabo la muna ye. OK, Chico pa ina mabe na ya. Ulo mabe le so ba whisky na ye. Avaria mabe ayoge lote. Oh. Alandanga na pao. Pourani? Oh, na point noir. Nambo? Oh. Abaya zo eba sute ngayo nani. Na tongo ba bisa bandoli la ya oh yo avie bozi na biso na ko sala bozi an. Bon muta tibo wa komba ve bozi ye ka pesa ngati. Apenga komba bambinga komba ve bozi nga na kanda na talibo. Nga ya bwensi yo ko pia nga ve bozi yo ya bwenzi. Bukana osi. Ah pasi mingi sangwa liwana yo zo ki onde. Non, na zo ki ngo black. Na zo yo kaka ba je ya bana côté ba ba masani mako vivre na bango na banda kutana na ba tournage mo ba côté ba breaking po moko abenga président ya bonga bakangi ngai na la police président mama na la posa na yo mam comprendre bakangi na la police tindela ngata $10 oh la police c'est probable to so la sima na $10 na timbi petit comme on androndro nta théâtre ga OK après l'équipe au TV na yo benga e o avie na ko na groupe ndongo chaki ba ibenga telefone ya kinga ite muto na basenga bambongo wana muto ya ibenga telefone se ba aventure wana longwe moba yo benga nga susu liziba o fiende nga bo ba ko ibanga na ndaku ndabo na telefone te ni te tutututu yebisa ndrondro ya utalanga na ndaku OK na sale fort na ben pa ndrondro ndene liziba lobi ba auto yiba ye na palais ba oh liziba ndrondro ye na tongo pa ya liziba na briki ngana bimi mama linga nani ba seti bo to pa nani mutola bosanya banga moyo bo nerombu ngute nani na bosa ko mona ye nanzela ka bo oh androndo vie ozeba ke nani akufi na nani opulunga longa una ba jera bina bata ba brikini na ba kitambo kuna ozwanga de $10 boko ça déjà boy boko ça sous lelo ngabolo ngana nzela na ke ko choquer na nga prêtre o vie so la kufi ngamba longa natala bo petit la dibala benga vie ndeni masolo nga bya lokuta ebi dibali c'est ça le gars gorilla na komi kuna na kapela na kapel mbala mo na zui nani na zui téléphone oh bon na esprit bien
bino tu bokimanga na ba videle bokimanga na ba zigura te tozali bokimanga na bengi leki na ngala ko mocha ya mutema maviokele mafios ndeni na bien ya sende ni ngabi taba tu abeto pulula kufadi vieze ya soro ngabi sibitima et puis taba kufaka vraiment sibitima pasi mingi na mutema nde naoki na nsima kuna ya jeunesse oyo basali nzembo natokanisa yo mpo yembi mpona hommage ya pululu non eza te kaka so moto akufika fo kokesala banzembo oyemba mpe banzembo yango ya bolingano ye te ngai mona bato ebele bazolela makasi na tv batv la mwana bamosusu na pululu bazwa tante basola nde bayebi pululu bien te bayebi bafantire ya pululu te bayebi te lisengo mpe ya pululu me baolela bamosusu mpe pululu aloba vie bon ya abenga mingi vietnam vie bozi nga alingaka momi wana te nalingaka jo wana te mina mwa bao na tv bazolela tobenga neti balarme de crocodile opesa bandeko mosusu ya poto raison balela te balela na bango bazalaki na ye mpenza te mais bandeko ya poto bayi bozolela neti bokufa bokenda bino kobina kuna kinga kati bozobina na bino bino boza na ebembe nayebi te par rapport ya wana obina opesa bango raison ape wana raison kasi olobi ke bande olobi bazolela yozobanga bato badesabone na groupe nao na site nao omoni na bainternet basite batakisangani mpe batala yango bata lubumbashi mpe na kishasa mpe batalaka kaka bata poto te bobangani so bobina baoke bodesabone na bino bobangani nani mosu atomboki kaka ye kaka na belvia bato mwana batasalo nini ye kaka boye ye kaka na belvia bato ye kaka na belvia belvia asali nini oh non yango belvie pa komine kobanga koloba kutu belvie asali nini apart wana tolonga mama olive asali nini pululu mpe azalaki na kati ya bamakambo oyo faya kozwa biloko ya bonane bo bapeti nsombokila mike kutu babenga babongo pululu mbiaka ya kozwa te ntango bamoni ke ezali mpe tokozwango mokolo wana te bon bonane ezali bato bakolia bakomela ata tozala matanga boya kozwa na bongisa mpona tofete me boya bozwa biloko wana bokende nango bato mpe balia ebi bandeko ya pululu mpe baya kozwa mwa parti na bango non bakongolais na ndimi te oyo bozosala bavoice wana bwa bakongolais epuis soki oza vrai combattant oza bagarere nga so nabunda na yo nakende na nsima ndako kuna nazobunda na yo oluko tobunda na yo bongo te bandeko na ngai bandeko na nga bongo te biso tuza bakongole nga mwana muntandu 100%. epuis bato wana babatala yaya bashomer babashomer oyo basala baaudio wana basalaka te bino bositukeli yango bozodina mama olive bato asali nini mama olive afanda na ye mama ni mama afanda na ye afanda na ngwande na ye na ndenge na ye mama afanda na ye mwana epuis mamango nayebaka te soki abotama ndenge bo na mwana mama olive anga abotama na like ya neti ya maki ya pasuki mpo moto ya motema bongo mpe aza na ye te te malamu nazo netula nanu mama olive te me nazoyeba baverité aza na ye te azokunda bacomédien azokunda bato mosusu mpe ya babalabala aza nde nanu mama présidente te na miniti oyo mazosalisa bato me ya bino sikoyo nini mabe asali nini motema mabe ya nini okobisa mama olive nini olanda zala kanga babutoka atokangi ta oyoka te anani mama abotanga bongo lempuki boye mama nayoka soni merci mama na mamba oloba te
moto atimolela yo mabulu ye moko akota akotia mitambu ye moko akokangama. Merci maman. Merci. Merci makaya nini oyo wasoni kama ukumi na moni moloko mawaboy nini alo banana lo bailo mopo na mama mais maman za mama to bonso mama za mama o bani mama za mama asa mama pona nde bato poto basilika ki babi botiki pululu na morgue bino boke ko bina kuna ya ondo zosola bandeko ya poto baza bandeko na biso o baba kongolo baza kuna baza ba kongolo baba ndeko na biso ya lijo zela ye baba ndeko na biso te ya lijo o batinda ba voice baba ndeko na biso te baba étranger bata poto o baba ndeko na biso ba ko loba boye te ba ko loba bongo te o ba comprendre. OK yango alobi comprendre mama ngala ke na pesi mbote pa mama oui que maman yebi batu nyonso na ndenge nini ngala banda ko nyonga bakende kaka kinga kati banini na pie mbote sili mutu moko alobi wana papa nsaka o te wana makaya papa makaya ngamba muntu te koma lili epa la kelenge na zwa molimo na bana ochabo otuntumuka. Ce sont là donc les artistes et comédiens. Vous comprenez comment ça s'est passé? Simon, pardon, toi si Satan yo, l'histoire to bandaki, ya Simon. Yo kendaki te kinga kati. Ah papa, ngana kana tiri bana biloko. Bana bala mama yambi biso bien. Siko na se baté. Ne bato comme ça ngambo. Na se baté. Asoki banani yango soki be 35 ni baso comme ça ngambo. Toyebite. Na kendeki na tiri bana. Loko saki mabende babibo bandi ko bina. Bona ne bozo bina kuna papa tolobi tokene ko bina te. Toketo yokiye ayambi biso. Ba pesi zuro ko bana toketi bilo. A présenter ne peut pas condoléances. Ba condoléances azolela na biso lo. Azolela na biso lo mama na za mutu malamu. Aza bien. Aza mutu malamu vraiment. Manga kuna sengi zamba pambole parce que nga na peloton na zanango. Na yebite. C'est peloton. Nda kuma na na bana bakoko ba botama bazaka pana ngana nda. Donc grâce à maman yango no ba fêter quand même. Na sengi nzamba pambola ye. Mais pour na Chiko Pululu au Binini, Chiko akufi, vous voyez quand même na Chiko un témoignage pour na Pululu. Petit nangai asalaki bien, sali passe vraiment ndenga ti biso grand terre kwa Pululu ça irresponsable. Na éviter mutu ko remplacer place na zati. Moi ça grand acteur. Ça va jouer bien. Vient na biso. Vient biso ya Simon. Tanga sala ba si misé tanga sala ba succès nenga pa masumu de Brenda ari fier trop agaki na mboka ngoni kimpangu to kutengo na bilibili to ye na ye to bivie fo bimagisha ça c'est mon vieux la lingage mingi na ara cause la petit nanga mais a javier nanga mende azaboye via zuli kola so ata mukuu wa pengate e mukuu la ngombe yo pozwa kiti te fala zo pe afie nangati yoka ta opesa eso yena ndako ezana no ta toka ba mais ko tama dena section na kipangu bino bo memie awa allez asili bozo kipe pe asili pete oh mama na terre yoka batu ba nde batu ba internet ba ko exploiter ete mama na terre ngati na pas vite si misère za ko tsa batu bandaku ngati na kipa ya sans souci pas masumu va pas sans souci on a da utala bo muto vous comprenez mama na terre donc ndeko nanga mboka batabilobela lobela te toza bato mutu tu akobenga biso makala pa kobengisa bato pe pana mutu tu ba kobengisa ba comédie te pourquoi rekomela baoka tangomela bengi pardon lo bano na bosa le monde émission na lo ba to sibiloko to sepeli to lié to bosa ko remercier mutu moko susu mama Olive te remercier mais na Nzambe. Troisième papa Dani. Papa na sacrifice. Pour nous lier na papa na bana terema na papier na zoko. Nzamba monae. Papa Dani hein? Papa mna na personne babilo. Papa Dani.
Vraiment. Papa Dani, vraiment. En tout cas, kitoko vraiment. Et puis, président Elombe peut vraiment. Ah, ça qui transparence, ça bénit tout le monde. Merci Simizé, merci Misé. Est-ce que aussi là pour Nani? Aussi là pour Nani? Oh, mais tant que tu as retourné mingité. Parce que bon, on peut ça dans la mingité. Aux ongles là, tout le monde a dit. Il y a un avant nanda. Babé yanga tourner sur ça que nana ngaidi. Faut que tu écoutes un bon on est. Quand tu dis de là, moi nini. Tu vas mettre ton fan de ce début na yo. Merci Simizé. Yanga. Tobo ya raté mais bambon on est tam. Merci Penzamba Pamoula. Merci. Voilà, Coco Dema, on est pratiquement à la fin de cet entretien. Vous avez suivi, vous avez vu Papa Makaya, Simizé, Papa Koba. Merci à vous, merci à Coco Dema. Merci à Fiston Bastende, merci à Fabou Senteka, le boss américain, Fils Kinkel Angel, Kinkel Amira Kosi. Tokutani Balasima numéro 6 Coco Dema. Koinda botuninga te bana poto site ya sikeye Kilongo TV Kilongo TV Boss abonné ebele mopepa sika tolima mopepa kala te mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV bokomona maijani. Wana bakataka te. Ngonga nyoso bokomona maijani na Kilongo TV. Wana nouveau ne kasi aza grand. Grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka baviko le kabatunyaso Kilongo TV bisous bye.